quand on parle de Congo, on voit directement Congo, il y a Singwe, Bongefezo, Ngalano, ya Sika. Avant que Bandele Tonga me vonga ya Sika, il y a un moment que Congo ya Sika, il faut s'imposer dans Katami Mikili. Congo ya Sika, c'est super. J'adore le Congo. Je suis ravi de venir encore une fois chez vous pour vous présenter cette petite interview que nous allons réaliser avec des hommes de Dieu qui nous ont bénis pendant 3 jours ici à Helsinki. Sans plus tarder, je vais inviter mon premier invité de venir sur le plateau. J'ai fait appel au pasteur Serge. Shalom, homme de Dieu. Oui, shalom, papa. Prenez place. Où papa? Oui, ça va très bien. Santé, Zamalam. Oui, bien aimé, avec l'homme de Dieu, nous allons discuter concernant ce qui s'est passé pendant 3 jours, du 19 au 21 février, ici en Finlande, à l'église Maison d'Adoration. L'homme de Dieu, pasteur Serge Mambou, il n'est pas seul, il est accompagné par un autre homme de Dieu qui est venu du Congo, à Kinshasa. Je fais appel au pasteur François Mutombo. Bonjour, homme de Dieu. Bonjour, papa. Prenez place, papa. Papa Boni. Bien, papa. Zamba Pambola, Koya Nabino, Lisusu na plateau Nabiso. Oui, chers frères et sœurs dans le Seigneur, c'est avec ces 2 hommes de Dieu puissants que nous allons essayer un peu de parler sur ce qui s'est passé pendant 3 jours ici à Helsinki. Pendant prière. Bonne santé, papa. Oui, Zamba Zoba Telakimeza. Ya solo to pamola mali pena na mikolo misatu nalingi vraiment au se présenter et pas ya ba téléspectateurs na biso ozanani kombo na yonani et musalani ni yo osalaka. Oui, ndongo zobe nanga déjà, je me nomme pasteur Serge Mambou. Nazali mosali na Nzambe, nazosala na Nzambe katikati na mboka Helsinki, l'église Maison d'Adoration. Oui, et à ma gauche, j'ai le pasteur François Mutombo. Papa, ngana yebio et nabandeko ba yebiote ceux qui ont se présenter ndengeni na mukuse. Oui, kombo nanga pasteur François Mutombo belé ba yebelinga sous le nom ya Voici l'homme. Mais Voici l'homme est kombo nanga te kombo émission na présenter capé en même temps kombo chaîne. Oui, bien aimé dans le Seigneur, 42 bouti kolanda présentation et pas ya bassin dans un mi balé tozan la bango awa. En tout cas, na kozo pena tam mingi te na kokene penza du vif de notre sujet concernant les 3 jours où tozalaki nango kati na mboka Helsinki. Likanisi wana ya 3 jours sur la délivrance. Pourquoi 3 jours sur la délivrance? Oui, tolingaki kozwa mukolo moko te, tozwa mikolo misatu pour bana na Nzambe bazala suffisamment enseigné par rapport à la délivrance, mais malheureusement, même 3 jours est comme mouké. Tant que Moussa les salariés 3 jours à moi peut comme mouké. Et Batunio Sobayaki, même les membres de l'église, même les Bazaki va invité, bazo souhaiter que le plus vite que possible, le pasteur a besoin de la biso le sous a même la biso le sous na profondeur à l'enseignement au type pesa biso. Donc ce qui te dit que 3 jours na likanesi moi mikolo à la mingi pour bande ko bazala suffisamment enseigné, mais pendant ces 3 jours est comme insuffisant. Vraiment. Dans le peuple de Dieu quand bozolanda l'isolo na biso ya mukona lelo 3 jours est insuffisant. Et alors papa, mais 3 jours il y a délivrance. Tout le monde na mboka Finlande bassin na Nzambe bazali, na Europa bassin na Nzambe bazali, mais au préféré au bengisa mosai na Nzambe auti na mboka Congo na Kinshasa. C'était pourquoi? Oui,
peut-être à la longue ce qui nous a sali grâce to ko bengi sapé bande ko mususu baza awa na mboka to na Europe mais to bengi saka mosali na Nzambe pourquoi ko lingo bengi sa été faut bengi sa mosali na Nzambe parce que na tawa na Nzamba convaincre yo yende aya kosala mosala amen et tant oyo Nzamba permettra que papa François Mutombo aya na biso kosala mosala katikati na mboka oyo non seulement ça mais aussi ce n'est pas une personne qui n'a yebi le lotolobi ou tikoleka. Aza papa na yebi ça fait des années et na yebi que na domaine où Nzamba utilise ke makasi. Voilà pourquoi tout ça là qui invitation pour na yebi sa papa ceux qui a koki koya ko sunga biso na mikolo oyo et tango na zuye na téléphone parce que to solaka tango na yebi papa talelo ko Nzamba zo mettre biso à cœur. Oui. Oko kakoya pendant quelques jours au sunga biso le Nzambe. A hésité qui même pas une seconde. Tant qu'on a yebisi ngai, pour na date, yebisa ngai, na otala calendrier, je viendrai. Donc c'est un peu ça. Vraiment. Quand on est koyoka, pasteur Serge, Mambu Oazalaki, il y a 3 jours, Tozalaki nango awa na église, maison d'adoration Namboka, Helsinki, na Finlande. Na passé na gauche na ngai, et puis na moni papa François Mutombo, voici l'homme. Donc voici l'homme. Alors papa, impression à Zalaki Nini ko accepter invitation oyo yo mutozana mukumba munene na mboka Congo otiki nyonso ou préféré koya na invitation ko répondre na invitation ya église maison d'adoration na Finlande. Ba impression na yo ozwaki nouvelle wana comment? Zamba Pambulo pour Mutuna, le tout n'est pas d'abord à Kosale dans Zambie, soit qu'on s'est contenté na Moussala Tozosa na Inchassa. N'oubliez pas que nous avons un devoir, Bible Lobby, aller par tout le monde. Amen. Faites de toutes les nations des disciples. Et puis Bible qui sait que lorsque cette bonne nouvelle et pour atteindre les extrémités de la terre, c'est alors qu'il viendra la fin. Amen. Donc c'est-à-dire que tous les devoir pour ça que ça m'a dit que ne va pas y soyez. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, je pense que vous qui répond à Papa Nabiso, moi je l'appelle voici l'homme parce qu'il n'a billet. Alors papa, si vous avez commis dans Moka ou Finlande, pendant ces 3 jours, sentiment ni nous en avons en tant que Mokambi, Yababrebi, Mutoyo abengami pour na kozongi sababrebi na kata bergerie. Sentiment ni nous en avons na mukola lelo. Sentiment nazana mweza sentiment ya esengo papa oyebi mboka poto za mboka musala za mboko bato yebi valera musala. Ce n'est pas comme chez nous les gens négligent le travail. Ouais. Mais c'est mon angeza que tobandi séminaire vendredi c'est un jour ouvrable. Mais on est salé tonda. Amen. Samedi baba isam. Amen. Dimanche baba isam. Donc et là d'abord impressionné que ça accueil qui nous a été réservé c'était comme muto ça ya mbala. La plupart des fidèles ils nous ont connus seulement par internet, télévision. Mais on dirait que même réception à message. Et ça qui vraiment mes impressions sont des impressions des gens. Amen. Merci. Alors papa, les lots pénales nazio, na rozo pénata minité menambi na buskilo penza moké. Mais aux invitation et outil na l'église maison d'adoration. Relation nini ou bien connaissez-vous comment est-ce que oyebi nani pasteur Serge Mambu boyebani wapi boyebani ndenge nini po kaka boye na Kishasa ba sala nzambe ya minene pe bazali otoyebi atindika ka invitation pa na yo et relation na bino eza ndenge nini boyebani comment soki okoki koyebisa peuple de Dieu bazala édifier mkona lelo na banza pasteur Serge tu répondre basali nzambe minene oui. Mais mutra mutazana grâce na ye, mutra mutazana domaine na ye, mutra mutazana particularité. Alors, to bengi sa apona sentimate. Et de deux, na yebi pasteur c'est je l'ai noté. Peut-être yo yebi yelo. Mais ngana yebi depuis Kinshasa, depuis Aseka, depuis Badiadingi donc tina ndenge évoluer ayeko banda Aseka ou ya Kitambo, Jamaïque, tina simanzamba ko sa de grâce. Nandenga jour à jour la kabiso na réunion qui a yepoto donc j'ai toutes ces images là
le pasteur c'est toi il va donner les lotis azamwa de aseka donc quand il y a la maison d'adoration je me sens à l'aise je suis dans ma maison. Bien aimé dans le Seigneur, je pense que Binomoko Boyo qui réponse il y a. Et voir même côté de la maison d'adoration, je prêche tout, doctrine, tout. Si mon église me suis okende, ozo bango aussi ma boité. Blessé, mais awa j'ai trouvé la doctrine de la Seka. Donc nazolo banaza l'aise, vraiment c'est ce que j'aime. Oui, bien aimé pour la bande ko o bozi biso na nzela bo komitu na banani baza na plateau lelo donc na gauche nanga nazana pasteur François Mutombo dit voici l'homme il y a ACK Kinshasa et à ma droite j'ai le pasteur Serge Mambou, il y a église maison d'adoration et Zomi Bongo na Moka Finlande na ville il y a Helsinki. Alors papa je crois dans l'introduction, mais quand même peu Kolobelango, Yebisa Bissonan vraiment, origine ya voici l'homme. Et pour Nanini, voici l'homme. Partout na Kendaka, voici l'homme, et ça d'abord versé à la Bible, Jean 19,5. Pilate a présenté Jésus pour dire que Ece homo. En latin, en français, qui veut dire voici l'homme. C'est-à-dire, voici l'homme, il y a passé dans les médias, il fallait que l'émission prenne l'intitulé. Alors nous avons inspiré l'émission de présenter Jésus. Puisque dans mes interventions, j'aime plus parler de Christ, j'aime plus prêcher Christ, j'aime plus présenter Jésus aux gens que de me présenter, soit de parler de ma vie ou de... Ça ne même pas de l'église. Quand vous voulez témoigner Jésus à Bibisingal. Et non, les pasteur François, et les pasteur François Sambileka, tout ça c'est inutile. Loba, donc j'aime plus présenter Jésus. Tout ça, le marketing, il y a Jésus. Alors, voici l'homme, c'est-à-dire, c'est présenter l'homme de Jésus. Le marketing, c'est pourquoi même dans le sport, dans Kinshasa, les émissions de Bandaka, Balobaka, l'émission qui fait la propagande du nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien aimé dans les Seigneur, je pense que vous avez la réponse na mituna bozer comme mituna mikolo na mikolo pour la ligne voici l'homme. Alors mon Seigneur Nzambe a expliqué biso pena de long à large signification il y a émission to combo ya voici l'homme et pas yango euta. Bon na zongi susu na mpanzi ya papa nanga pasteur Serge Mambou, papa to komi ko chité. Alors yebisa biso de ton côté, impression par rapport il y a 3 jours où tu as passé dans l'église maison d'adoration et puis il y a Moussa Nzambe ou na Mboka Kinshasa et sentiment ni nous avons na mukona lelo et puis nini yo ko ikoloba na Moussa Nzambe na musala uti ko sala ya munene o batebeli ba simba mi penza na liloba we bimaki pendant ces 3 jours. Oui, ndenge papa uti loba eza sentiment à joie parce que quand vous invitez monter ya uti musika souhait na yo d'abord ezali que Moussa les a la réussite et du début jusqu'à la fin ezali réussite Nzambe a lobeli bana na ye na profondeur à lobana Nzambe sentiment za joie et souhait ezali soki Nzambe opesa biso bomo je le crois na mikolo koya liboso papa zongela biso lisusu amen et si kao ya simba kité a simba mo lisusu parce que na bozindo et cette fois-ci to zota msumo mikolo mingi koleka parce que au moni mutunyo so abimi mais abimi na posa ya kokoba koyoka kokoba koyoka donc c'était la nourriture autant convenable et bato baza na posa koyoka kokoba na koyoka yango nous disons gloire au Seigneur ezali justement sentiment ya joie et c'est bon. Amen. Oui, bien aimé dans le Seigneur, je pense que vous avez une impression, il y a pasteur Serge Mambou, Azalaki Bongo Hot, il y a 3 jours où Azalaki Nango a une église maison d'adoration, dans Moka Finlande, dans la ville il y a Helsinki. Oui, papa, tu as commis Koshite, tu as commis na souka penza ya interview na biso parce que tu as ta minute, parce que vous avez un zéla, vous avez déjà. Alors, ni nous pouvons koloba na libota na Zambé, na Europe mobimba oba kolanda biso na nzela ya chaîne YouTube na ba OYOP particulièrement ya église maison d'adoration par rapport ya mikolo misa tout outil kolekisa et puis passage na yo kat na mboka au Finlande.
conseil n'a pas ça n'a pas dans Zambie, Europe et voire même en Afrique, je ne cesserai d'insister, de le dire, tout lingue plus parole de Dieu. Tout lingue plus ma comme dans Zambie a bien. Parce que toujours bien que pour moko vraiment il y a son makasi. Oyo banganga ba même pas pasteur. Alors ukulanda mutu lité ya malonge zate la démonstration. Na tout na pesa ya bakatier américain, tout ya makamu dans Zambie. Mais quand vous voyez les gens se donner la parole véritable, vraiment je les encourage. Pena osenga tokanga manama makamu dans Zambie bien. Tout ce qui est qualité Jésus a joué. Amen. Merci. Bien aimé, yo mutozo la dabiso, yo muto kangami na banzela wana, yo mutozo luka ba démonstration kalate Yesu azakoya. Papa pasteur Serge Mambo. Liloba nini ya suko oyo koloba na bana Nzambe nyonso oyo bayaki na mikolo misatu et puis ba o ba koya lisusu koya koyoka lisusu liloba na kati ya église maison d'adoration. Merci beaucoup. Nakanisi na ko rejoindre papa na hôtel basiko parce que za makambo yo ba membre nyo sur maison d'adoration ba Rolanda ba se retrouver. Na bi ça bango soko ken église la première des choses c'est la parole. Parce que croissance spirituelle là yo et autres dépendre na lilobo zo yo. Le soko zo ka liloba malamu oko croître malamu. Et soko zo ka liloba malamu te oko miracle ko sala malelo. Mais l'homme ce qui nous peut payer osa l'emporter. Pourquoi? Parce que osa assiduité katikati na liloba na Nzambe. Donc liloba su kezali batuba courir derrière le miracle mais batuba yoka la parole parce que parole ne ko sala ke foi est s'installer katina ba parce que la Bible dit la foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole. Donc sans la parole, il n'y a pas la foi. Et on a conseillé bango eza penza la parole véritable. Et c'est cette parole qui va produire le miracle. Amen. Donc, Nzambe Yanguya, va comprendre la nécessité de Nzambe. Et puis, papa, je crois que bande qu'on a biso nyonso ya ACK bazami na mboka Congo na tango bakolanda biso ba komona olisusu bana badiadingi bana ACK Mungafula bana ACK banda Cité Verte ba komona olisusu bi ah c'est notre frère c'est notre pasteur nini yokoyeko ebisa bango na mukola lelo te na zane sengo mingi na kanisi bango baoza l'étonner te parce que bayebi na zata mususu te na kati ya communauté mais ACK sema mais omoni papa ya lobi aza à l'aise. Donc nous avons gardé de très bonnes relations parce que naza mwana ndako soki na kei na okende na ndako parce que c'est ma maison na koyebisa bango nzamba pambola bango esika bazali basé esika mapete basé esika oyo ba en fait bagage oyo toza nango lelo eza ya ACK. Amen. Et ce qui toujours défendre en Libanda, c'est parce que nous avons été formés quelque part. Et na koyebisa bango bakoba liboso na Nzambe bakoba la présence na Nzambe biso nous sommes la venue à Christ. Tout se préparer pour natina na enlèvement église. Et nengina compléter le komoko papa lobi tango to sali ACK kitambo mutazo kamba église wana lelo aza pasteur o ya uti l'église papa azo kamba na Kinshasa. Donc et c'est mon makasi mingi. Oui, bien aimé, je crois que Bouti Kolanda Bassin Nzambe Nengi Bauti vraiment kufungola mitema la bango liboso na biso. Et alors papa François, naza suna mutu nate. Nini liloba suka nini okoyiko loba. To nini natuna kite o lingaki natuna okoyiko yebisa peuple de Dieu. Oyo bazo manquer yo pe na mboka Kongo na tango oyo et puis biso peut ko manquer yo na mikolo etikali a na mboka Finlande. Biso nso libota na Nzambe nini okoyiko yisa biso comme liloba no asuka avant ozwa avion na oya kozonga na mboka Kongo. C'est d'abord kopambola yo pour na tanyo sutole qui se paye souci à Kolanda biso même na ndako pour na ozwa un interview pe nazo pambola bana na Nzambe nyonso batikala na Kinshasa. En commençant par Papa Nabiso, l'évêque Pascal Mukuna, vraiment, Kopambola, évêque d'Odelubo et tous les pasteurs de l'ACK, comité directeur et tout le reste des hommes de Dieu, Pé Basali Nazamignon, sur la ville à Kinshasa, Pé à Congo, Pé Kopambola, nos autorités, il y a Congo démocratique, Zamba Pambola Biso, que Dieu bénisse le Congo, que Dieu bénisse l'ACK,
Que Dieu bénisse l'église corps. Merci. Merci papa. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, Bouti Kolanda Biso Nazala Ibongo na accompagné na droite nanga la pasteur Serge Mambou ou Azali Bongo pasteur responsable ya église maison d'adoration et Zomi Bongo na Helsinki na Mboka Finlande. Na gauche nanga Azali Bongo na pasteur François Mutombo ou Azali Bongo moko ya pasteur Kat na église ACK na Mboka Kinshasa. Ngai ya bien Azali Bongo votre frère Belly. Nazaki vraiment na esenga ko ya lisusu liboso na bino na mokona lelo na pesi mbote na ngana bandeko nyonso ya Asika bozomi na mboka Congo Nzambe na lola apambola bino pe bandeko nyonso ya église maison d'adoration comme d'habitude rendez-vous na biso ya chaque vendredi de 17h à 19h kilt na biso ezali et puis chaque dimanche de 14h à 16h30 tokutani bongo na mikolo ezali koya tika Nzambe apambola biso. Quand on parle de Congo, on voit directement Congo ya singwe bunge fezo ngalano ya sika. Avant que bandele tonga mevongo ya sika, yango moni ke Congo ya sika yeko s'imposer na kata mikili. Congo ya sika, c'est super. J'adore